actualité vraiment est dominée au Saranate. Les amis mingi les solo ya Wenge. Ba fait balaxi ke basaka ba vie hein. Balaxi ka ba vie nandeni. Yo monte ka actualité. Bon, na mona actualité za ndenge Wenge ba so na Zakari hein. Déjà contrat ba betsa mbuta yanko. Mbuta beta plus de 32 pays Afrique. Mais so tali bato musu ba tchaka bambanga awa. Un seul peut-être 7 pays africains. Tu as besoin de filmer, tu as besoin de salir plein. Tu as besoin d'angoter. Tu as besoin de cacher au mbuta rozoawana. Nina critique mbuta te. Copie wana zali mission mo ndem APC yango. Bola ça ba calendrier, mais ba calendrier na ba place mo kendo beta. Bo signer ba contrat ya combien? Wana zaneti ba simbi soto shit. Yebisanga événement nini ya munene o esalema na Congo. On va passer Popol, dans ma boque on a que Popol a signé pour organisation, récite peu total. Ceux qui ont ma boque, tu as les premiers. Ceux qui ont critiqué, tu as critiqué les premiers. Ceux qui ont tiré sur la cachot, ils déjà pavillon déjà libéré là. Tout le monde est dit que ça a un intérêt. Place va tu avoir l'intérêt pour nous la rater. Premièrement, il y a un Popol Mukelenge au bâti pour l'organisation. Et là, on tiki si pour te poyer à intérêt là. Bandeko Bobolingo Yokelanga Eloko Oyo KLP Distribution chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution Ezali spécialisée na distribution de boissons alcooliques lokola, whisky, champagne, vin, PMI Susu, bazali koteka boissons non alcoolisées lokola, Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi en l'île de France, Oyo bazali kosa la distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro Oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution chez Luc Koulapa. Yangonde Fandisi Masolo, ya spécialité distribution, ya boissons alcooliques et non alcoolisées. Et on mis mon côté africain, na ba bakufa, na ba o ba pema ba ta la biso. Mutabeta martyr il y a $300 à Zate. Ba le stade ba ngomoko ba aussi kofi ba lobito on a besoin. O tia prix à billet $300. Comme ba événement mututu azolo be la stade, o sala mutaliboso parce que biso ba fanatique na yo, tu as la capacité. Il y a quoi concert, il y a 300. Donc, les publicités, il y a Tchombo. Mais quand on fait un stade, il y a $300. Dans le Marambo, Nzambe n'a témoin. Na koseli kofi makambouté. Puis, il y a billet à Moutoumoko. Ça fait 300 personnes au bar à concert, il y a Wenge na Marti. Mwana poto tala flotte ya kitoko oyo eche ba condition nyonso pona kopema na elengi nyonso yango yo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI cadre kitoko pona kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na ba chambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya ba toilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique bachela binope mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimakatango nyoso na Flotte Hotel Joli Kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimelanga ike soki ozali kovanda na kati ya Flotte Hotel Joli Kabelo CPI bar oyo okoye kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi pona bato lipanda bosana awa te Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Boula numéro 115 quartier Adoula référence église Mangembo na commune Bandalungwa tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba. Eyokanie! Oui. Ozo senga ke ma solo na ti stade des ama solo tia makelele te. Bo betara en coulisses nde Kofi abeti. So ki pena bo beta pona public ya $1. Public ya $1 za public ya bateau
oh babenga moi voyou trop donc on a mambo silence te ke obomi mango na silence va dire au moni le 30 juin ya musika te ekoka kala te ekoka les premiers zalipé les premiers na pe le kate to zala na kana ba miko na biso ozala non zala na miko nga le 30 eza bango les premiers nga zawa na sko ekomi journée nanga pour na analyse Papson Mapungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a moi donc marambo est bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous soit. C'est notre moment, ce n'est pas l'heure à laquelle que vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par le vôtre Validita Matuka Bana Poto Bana Mokimoma. Merci d'être là pour nous Rolanda Bongo Lisu Liko Lisu. Ah, on a chaîne Abino Bolinga Mingi Fimbo na Fimbo News. En tout cas, merci d'avoir été là. Kotika Bisoté, à commencer par Maman Lisette Lokange Lifoku, la femme pas comme les autres, une femme pas comme les autres, la fondatrice à Kier d'Autora pourquoi pas la bière internationale Cédric Lilia Mawemankoy. En tout cas, merci Nanyos quoi. Au Salara Nenge Nzamba Epsago Sala quoi. Bandon se basanga na bona kata restaurant Yolo Ezo na Dallas na pesi binombo te pas maréchal souve IS. En tout cas bana poto ya roloba ezanga raté vraiment na film to na communauté bobi ke mboka oyo ezanga makambute lokola bakaya Covid-19 tant ebandeko bakisama jour au jour. En tout cas yango lelo bongo na mbeli bino Aidor Bokola na ken pe na makizembe to meka vraiment ko lobela. To lobela. Merci na MP4 qui est derrière la caméra na kazo fungola biso pour commencer notre Masolo. Bonjour Aidor Bokola. Valdi Tambwe, bonjour, très bien habillé, tout est discoret. Merci. Mon Angelia Solo, bonjour Ken et Piana Makizembe Jika. Bonjour les internautes, nous sommes à la biso, c'est toi, on a film, donc bonjour, ce que vous allez en fait. Yeah. Merci. Bonjour Ken Piana Makizembe. Ouais, bonjour Valdi Tambwe. Bonjour na prophète Emmanuel Dodi. Ravi toujours préparé le 16 juillet. Le 16 juillet, oui. Na Fikin, na foire internationale, vraiment place prophète au 5 Sabat Belé. Donc merci na yo, merci na Aidor. Donc ça leur a plaisir. Soit qui te coûte ani boy pas makamba ko solo là, eza ebele. Si. Makamba ko tonga pe eza ebele. Ko panza batu pe eza ebele. Vérité sur vérité. Merci beaucoup. Zakana Miko. Le 16 juillet, vous préparez on est. Non, le 16 ezali clôture il y a 50 jours, il y a jeûne de prière. Donc, il y a un jour où le prophète Emmanuel Dodi a sangisa pena
baka nyonso tu oyo eza ya grave oyo eza comme baka moko très difficile oyo etungisaka mpena bato baka maladi badifficulté financière bato baa na bablocage na famille oza na donc bamvoutima jour yango eza jour oyo mwana poto benga ndeko no aza na Kinshasa oyo aderangeako aire tu na lie te na problème boye bakende na kosambela tosambela parce que mokili oyo tovivre eza ata mokuse vraiment kosambela mpe esengaka il faut kokende na maboko ya bato ya bien-être baprophète Emmanuel Dodi oyo mpena nzambe aosalela puissamment. En tout cas, merci. Mais quel bien me gosto là, toi, là, qui tombe sur le choriste, puis l'église, soit de comité en sous, aux humains postes, moi, connais. Bon, na tika la comme choriste jamais rosalema, biso to zaneti ba Moïse. Ba Moïse pena fande na pharaon, alobi no trop c'est trop, tika na tande la papa ba vérité. Azonyo ko la population. Zoma pa biso to zara na besprit ba Moïse. Donc Moïse wa longola ka pena ba peuple ana na boumbo Égypte wana biso to na besprit ba Moïse. Aïda voilà, ok apito. Moïse. Madame Olga Kabelo. Voilà. Quel bien d'avion vous allez au Moïse. Et puis à cositer dans Simone batebelo bongo la mitema. Si. Ya bongo la mitema et puis biso de féliciter a fongo la manzela, miso ba laksa nzela o sokola, ponga na kina o bele bando sokola bato. Ba ebele bando qui ne soit pas wana boye pona batala ma trop mais pas keni piana laksa ba kinzela o sambela. De mon côté mo boye nzamba a récompenser. Il y en a ba ton chaîne bongo na bagi lokola na sima chaîne na ye ebele ba bongo la mitema bele ba témoigner nzamba o se souvenir. Ils en ont raté ma sana sala ma YouTube mais nzamba talega sko parti positif na ya sala. Et mo tala pe mukil na anglais. Donc on félicite. Alors ça, à chaque fois dans la année, alors banaya faut qu'il y kusambela. Chaque fois dans la année. Abana ya ido fo nzambe bika sanzambe. Mais quel est au sala on est à l'évangélisation. Sala on pas tout. Tout le monde va aventure mais ça a une façon ya la samutola son nzela nzambe ala so bomoi. Alors ça vie éternelle. Alors ça sokola ote po ami ba sokola bango na Kenya. C'est là pardon tant de mambo sokola wana. Mais on les connaît ba masebele baza ba sokola bango ba fitibe ba sokola bango. Miso baza ba lolemu na ni so beto de borbo faut tindele mbongo na mikili. To na kinto mo ba réalité. Ouais, c'est vrai. Ça ne peut pas pito ouais. Ouais binde ko na biso aido évoquer loko mo wa makasi hein. To vandi wana ndambo. Donc ça baba sebele o ba reniaka lelo ba sebele ba bengisa ba ona poto. Et ça pour à côté pas père mon boé azu komba moi ces photos ba ke ba travailler ya mon bon ara ba te belé ba se retrouver na poto moi ça bengisi yo mais moi ça comme regretter na mobile on a bengisa gendeni au mon mobile mon boé a bengisi fi à théâtre fi aye à regretter o surtout qu'après OK ba zo ki esprit no ba bombi yango quelque part biso ce que to lingi biloko wana te to telemela biloko wana to on a besoin au même mutu place bien abongoli mutema liwa kwa mitotambola nango liwe koyela ndeko akei make place bien ake place mutungi cité zate ke molimo no bazui ba bombi yango quelque part batu ba mono te me yo moko zo mimona ba tia na kasho moko boy non to on a besoin batu Erbo pema to na bomoi to la sanzela nzambe nga force ka mutute na beto fimbute na kote ya yo soko yoki oyoki soko yoki te choix na yo donc c'est ça. En tout cas merci Ken Piana. Mais il doit tant lobby que bate belé yo kuta na kin a ba sokola bango. Osana ba preuve tonde to ka ba masolo. Mais ça masolo to yoki et puis ko muto za musama be obunga été. Moi ils en besoin ba signe au mage moto otambola boye bunga marate moni muto za na nzambe valina muto na nzambe te ba bunga marate parce que une personne qui a dit permanent na vie nae conduite na epeza la différente muto za na nzambe te on va pratiquer ba bloro mo boye o sama ke moto za mutema bato normal te car façon d'agissement na façon de se comporter on va que oh paiement agitation atengama quelque part donc c'est ça. Mais bando ko tapé makambo ya kine muta proposer peut-être que Aïda journaliste apembe bani beta tour kuno mona ne mambo ça proposanga déjà déjà par plusieurs fois master nous avons l'étoile sur le kibo on a sincère pour ne pas vous mentir proposanga pena mutabi so baya ndé bongo il faut sambelaka biso sambelaka nga sambelaka bo sambela bande ya wana na ba kusambela wana tina ba kusambela ya da langage au tourner so sambela wapi ndalongo de critique on les abiso ki na sika boye kuna za la boye apopozanga belé
mais il y a malamu est-ce que biso toi ba visionnaire tu vivre raté pour plaire les autres toi ba nzambe moi je suis chrétien on a besoin rolanda vie na yote ya moninga na to ba njobi dozi to za nango tout moi na patron mais total ara to biso ya bino za ya bino donc c'est ça ngana bunga nzela te pona makambo ekoleka ya ba patron so ba lingi biso mingi ah ba patron na ngai je sali Mike Lokamba archevêque to continuer na biso mais puis de temps ba proposition yaka na biga yo za mo aussi la pe maîtrise no aussi likato to melika ngenge non ba proposition yaka so toni masana nga France te mai ba série toza epande kona so Kadhafi Mbubudi toza na masana so chevalier atinda biso pa sango mo boeto kende basukola biso ayebi ba réponse nga na pesa e donc chevalier ti lelo to so la raté parce que nga na boya ba proposition na zala boya vi wana depuis na pena Kenya ya passe donc je pense les solo na lobby France tema ayebi Kadhafi Mbubudi ayebi yango donc sango moko boya zala na église na zone chevalier wana zala disciple na ye dazala pesa so ba conseil wana ba pesa bino biloko boye bando bomba mais nga pena na lobaka non na vie wana te nga na conseil la vie à condition te que avant kendo sola na mutu ba pesa lo moko tsaka na lole mutu ça ba vie wana vraiment na boya ngo depuis ba début na nga carrière. En tout cas merci que Dieu soit loué alors et Ken Piana to sipitika mi kopa Ken Piana la muka en tout cas na sumo ba appel mo ebele pour un poste moro kutu na ngai mutalika so ko ça na bengi na zuete a che photo mo na avion na kati avion na Facebook na habité il est en déplacement quoi bon Valdi lo na yebisa yo omoni avana va je ko tunde batu amona nga na kepoto ouais mutalika so na 3 visa azad ana 3 visa na e eloko sala avion na biso vie ba engagement na yaza nango na Kinshasa en tout cas ba proposition eza ebele ya okendo sala mambo ebele libanda mboka mais a sepela sous na monde ya musique te depuis mbuta to comme sala na moi tout trop na église a linga so vi wana te kiakenda place boye asali comédie après instrument beti azolinga biloko wana te mais cette fois-ci lobia kende nanu libanda a sepelisa bato akindo mekananu ndenge ya tali image ya wera ya Cape Town atali akei wana Habité, ngape fona bima. Pourquoi pas? Ouais, auti Captain a bougé bongo. Ngape na kende nanu. Mais alobi asala ngote ke abanda azongi la pena via musique, azongi la via théâtre, wana ya comédie. Mais aki asala ngota une fois, 2 fois, azonga na eba tu vas comprendre que Mutalika suba eva sala ici la raté et kotika la pe aussi la té. Mais l'accident kazongi li musique, ma kendo sepelisa batu po ba demande l'équitro. Atambola na moi 4 pays après kozonga na. Voilà kan Africa. Tena Afrique tembuta ke pena poto. Ake pena poto pena ya poto. Mais tu dévoiler te po ebi mitema mabe baza o loba ke comme la boye ba ki otia susu kwa kombone na ba aéroport tu as besoin lobby air to lamuka. Soki to lamuki lobby bon mona bino moko bato ba ya yamba Mutalikaso. Pe kamu sabato mbuta ngoto kanisa sila ba patron minene bonde ba yo yamba mbuta. Donc yo moko oyebi yo moko place oza oyebi ke eza nango pona biso ezala surprise te mais bato nde ezala surprise pona bato ba monde. Merci Ken Piana aido beaucoup là. Kurutu na Mutalikaso vie na yo. Déjà ngai na pesino ba bon séjour déjà na Mutalikaso. Ezali lo ba aventure to mona mbuta azara dans un voyage aux États-Unis à boyara na tribunal à l'obara pe alobama boy na boyi na ngai rare mo mutaboya poto na TV moi ali passe à na boyi na ngai mais ya oze sengone Ken Piana lobi mbuta a travaillé trop moi ba mbuta baza batmo ba voyager trop mi ba mbuta o vivre na passé alors balikambo yo passé angala ka sabatuka ke poto na ngolo normal comme un artiste à occasion ya okende sika kende déjà na sepeli parce que solo ba ekotogi copy one ezali mission mo ndem apesi yango on a peut-être qu'un a le bien monté nous sommes ndem apesi coopération wana okena verambo te nous sommes ndem mboka ba yebi bon so coopérer avec nande atiniki muta panzi wana abundela masana et puis masana et puis à penser que abetsa muninga be contrat cop moye boya tinda et donc on a 3 pays de Ken Piana lobby ngaze sengo pour l'autobi comme on a bande ko voyage tout lingi bande bazala bien tout linga bonheur ba tunyoso ni na critique mbuta te
nani on a Congo le mbuta mais ba comprendre tant mbuta comme kuna ba yambe peka bien a oleka na ba chaîne ba tebele wana ba fauteuil jaune ba oleka na be miso ba tebele wana. En tout cas merci. Mais quel bien temps ba le temps aidor alobi que ba tebele ba critiquer mbuta sala ma bebele. Quel bien de ko c'est sur lecture vraiment mbuta likasuma muke en absence na yi. Merci. Valdi Tamboué. Na ko lo ba génération et ya lelo. Tolongo ba vie na biso wenge. Tolongo la ga fali. On va faire les Zela, na bibo na génération lelo. Batutu ba régner, na batu nyonso ba régner. Tolongo ba vebo kofi, tolongo la génération ba vie na so wenge. Na yebiso mutu oyo asala musique etambusa e na kilo ba mboka o mbuta tambola azate. Wabi mbuta eloko epesi valeur na voyage na e oyo. E sele wa bimisi calendrier. Artiste moko munene mboka na biso abimbuta. Na on négocier le contrat. Contrat na on négocier yo. Ba proposer ku tu prix. Ka prix yo ngana okale parce que ba bet ce concert ya sentiment. Ke mbuta zo pe mbongo. Soki azaka na pale mibale, aya soma ya misatu, asoma pe ya 4e. Déjà contrat ba bet mbuta yanko. Et pas artiste ya munene ya mboka na biso. Parce que bango basala makambo o soit kaye ba finga ke trop. Ye peso comme sala makambo ya punition. Bola ça ba calendrier, mais ba calendrier na ba place bo kendo beta. Bo signer ba contrat ya combien? Yango na ba batu bazwa vertige batu bazwa liboma. Ba mona ba tu moko influent nde ba yo ya mbambuta ba koti mbuta na car. Ba nde ba me mbuta so na hotel. Ba drogba te boy. Ngai na lobi boy za maramoza c'est au moment na pe ba joueur moko ya minene basala ba combo grave ba yam sumi balé misatu na délégation batu ba ya mbambuta parce que tolingi na Congo batu fo bakanga mbanga na bango pena fo batu bakanga ba keza na ba artiste msusu eza na artiste msusu moko boy azara master ya ba artiste belete mbuta beta plus de 32 pays Afrique mais sotali batu msusu bachaka ba mbanga awa enso beta ta 7 pays Afrique te. Y'a un artiste ya munene ya mboka na biso azwaki mbuta lobi te. Kende obetata 3 bords. Mais tu obetata na sentiment. Sentiment qui est OK, mais ozui caché munene etonda te. Tu as besoin mutaki de filmer te que mbuta sali mpia ka bien mbuta sali plein. Tu as besoin nango te. Tu as besoin ka caché o mbuta kozwa wana. Mbuta biso pe lobi mingi 10% tu as nango besoin. On comprend donc caché wana et go sala biso vraiment bien. En tout cas, merci bien à biso, nego penser pena na ndeko nombuta. Vraiment sala biso pena bien. Plaisir à toi. En tout cas, merci. On est dans le sur où le table. Mais on a bien un foot très important tout en TV na télévision tout en communauté pour na yemona kolon nzoto aza abiza la secret. Na c'est parce que mbuta matape avion kala. Moi mbuta oti mwanda. Bisita mula ya pe mutu mbuta na kompe munene. Hémorroïde ba mouvement mwanda wana mwanda. Donc ce que ba total étranger mbuta komina na mwanda a filmer na kata ya ebale. La plage. Plage aoga gu. So akuna sko plage ya solo. Avant mon avion avant moi photo wana. Et femme de l'Orlando alobi ku trop tatika boy. Keni pia na po video pe sali wa tindi na so tsango sape bien o abo pesi no mambote azong silo kena o abeta kai muta ngana keya vraiment bon séjour en muta le caso comme d'habitude ba photo ba vidéo ça la biso plaisir. En tout cas merci à Idor to évoluer na biso to tu comme on a ba vidéo nezo circuler wa puis kutu na biso Kofi Olomide abeta ki mo bangé na concert VIP mais na kata stade. Nebito yamba ki ngondeni. Na zaki d'abord surpris ton amona ki ba vidéo na. Et on a eu des événements morts, ils n'ont pas bien autant au bêta stade mort que la mine de coach à ban à classe. Ça des martyrs. Martyrs, ouais, ils arrivent le moment ils allaient rassurer le roman, mais c'était pendant la journée. Et bah bien ça ils ont aussi bien, il y a Kofi na mon mes amis concert. Alors maintenant selon analyse dans les personnels parce que là on a une formation la succès à la base il y a une concert morts privé. Et maintenant c'est que je me suis posé des questions. Mikolo les choix il y a stade caca. C'était dire quoi en fait. Mais sinon la mona qui ango ezaki moi je suis semi parti il y a stade VIP mais na kata stade. Mon VIP à stade. Je ne sais pas les choix des stades c'était dire quoi et puis c'était qui l'organisateur, c'était qui le producteur.
est-ce que ils ont qui manifestation bengaki comme invité simple ou bien qui concert pour concert à Koffi Olomide tout le monde la publicité. Koffi a toujours un concert à publicité ou bien il y a aussi des concerts privés où ils ont qui concert bengi ces artistes qui prester peut-être un mariage ou bien une manifestation quelconque. Mais est-ce qu'il concert il y a Koffi vraiment là la question que moi je me pose. Cette question là on a qui content donc il y a le bango ken pena polo bitu mona ge pena ndi on a so merveille Rambo ken pena Koffi Olomide kata stade de Martyrs concert VIP. Bon, Valdi, na ebisayo moninga pe na mona concert. Ouais. Nazala na ba précision te. Mais na ebisonga lo ba vérité, na zwaki occasion ya okende ti liboso nda kwa Koffi ba 19h na Betty Porte. Mukoni. Lobby na butu na Betty Porte na bivie. To mona ki concert na kuta plus de 50 patrons na lupango Koffi Olomide. Lobby kutu libanda Koffi parking place au tiaka rezala ite. Ba patron bazalaki wana vraiment ba sepela na réussite ya mbongo oyo Koffi akotisi na stade donc ba sepela parce que Koffi atanga ba mbongo akotisi Valdi même muto beti stade osali ba plein nengo mona stade plein okotisa recette ya mbongo oyo Koffi akotisaki te naki ba prêtre bango mo ba sala témoignage balobi en tout cas vie to bulaki pena bien to s'organiser basali publicité te batieli yango makelele te mais ba staff ba patron nyonso to ba soutenir Koffi bazwa décision ya ko louer stade ba louer stade bango moko ba si Koffi balobi to ana besoin otia prix ya billet $300 comme ba événement mutu to azolobela stade ozala muta liboso parce que biso ba fanatique na yo to ana capacité ya koya concert ya 300 donc eza publicité ka ya chombo bango nyonso to basombi ba billet Koffi ateki soki 25 000 billets à $300. Donc moni ndenge stade bato bakotaka stade ya $1 mais Koffi abeti stade ya $300 na ba makambo nzambe nanga za témoin na koseli Koffi makambu te 25 fois 300 journaliste oyo akozwa occasion ya okendo sala émission na Koffi atuna ye makambo na aloba ya makambu Koffi a témoigner te na sola na ba patron na kuta na lupango wa Koffi balobi petit nanga tokoti plus de 25 000 personnes concert il y a $300 donc prix il y a billet à mutumoko ça fait 300 personnes au bar côté concert il y a wengé na Martyrs donc Koffi aura 7 millions 500 000 mais oui nazo bisayo mais oui nazo bisayo c'est nazo biso Koffi azwi mbongo ebele oyo mais nazo bisayo Koffi asali mbongo ebele 25 000 personnes na prix à $300 parce que sans pib au moni place Koffi abeti terrain c'est wana mobimba webi ke tondaki plein da batu ba ki vraiment ebele sans pib ezalaki communication ya ba boss parce que bazali na besoin ba fan à l'aise donc on eza oyena poson ba champagne $100 moi lokwa kolia muke $200 donc za pena ba boss pena ba sepela parce que première fois na ba patron ba sepela na kati ya stade. Donc, depuis le stade de Martyrs et Banda, Koffi aza le seul artiste et musicien. On a bêti stade il y a $300. En Afrique, il mobimba ne sale maté. En tout cas, vient dans mon pao. Tout ça la rate mutu soit daende to bandoni ba makambo asala. Oh Koffi asali était iba artiste et musicien nyonso ya Afrique. Et ana musicien mon côté africain na ba kufa na ba o ba pema ba tala biso. Mutabeta Martyrs il y a $300 azate. Dans la monnaie place via IP Koffi aza ba fanatique ebele mso ba uti ba gabo ba braza de ba ke bele pena makambo mais ce qu'on vérifier ce qui ba biso le contraire ya makambo o na loba c'est que bato ya Koffi ba kosi mena limité parce que wana eza makambo o na yoka ki yango à live donc c'est ça Valdi pardon Ken Piana il y a 5 000 personnes 25 000 mais terrain neza munene na terrain wana eza munene terrain c'est wana pour tout munene ana potonda 25 000 personnes dans 25 000 yana siko 300 so na 300 ndem bato babetaka stade $1 calculer siko na 300 wana eza kilo ya 300 personnes na bien ya pito yo kindaka ti concert ya Fally na Accor hôtel Accor Arena eza combien de places 21 000 places au moni engouement 21 000 personnes ezalaka 60 euros na bien ngana comparer na ba concert mais ngana la soka ozoka idée que
ceux qui 25 000 personnes bakoko côté sika t'as la place à 21 000 places des ali ceux qui dans le bibo stade de Martyrs eza 80 000 places 80 000 siko 25 000 places batu bamona na muke 25 000 ya batu net batu pas même la moitié à 80 000 places on se comprend donc eza événement moko boye potia lokolo bongo il faut ça là trop sûr qui est très populaire. Moni Kofi déjà za papa ya bana o ba millionnaire bano ba star international donc il tala ba tu va se déplacer ba ye en tout cas Joël Salambi le patron atinda ki papa ba. Joël Salambi la PC beauté patron. Kenando qui pardon. Joël Salambi atinda père là on conseil voilà. Aïdo beaucoup là. Va mettre dans stade. Concert VIP. Mais quel pénabis abisi ce billet à $300 et poussé à Barregorja qui bon 25 000 personnes. Na douté dans on te peut commander aux contre vieux sondé mais tu imagines déjà na sali banalisme on a quoi quel pénabis tout débat ouvert là. Nathalie calcule il y a 25 000 personnes fois 300 déjà et ça égale que Kofi a gagné 7 millions 500 000 dans 7 millions 500 000 7 millions 500 000 dollars dans le concert au Kofi Azui selon mon frère Kenny Piana ici na boya pété il y a été en soi quoi mais par rapport à la vidéo que moi j'avais suivi 25 000 personnes à Kokaité baza dans mon vidéo baza les belé 25 000 belé donc il y a 25 000 boss on a eu jour à présent c'est un concert VIP. Déjà, une ville là-bas, on $300. Pour un concert à Stade. Ah, bah, boss, on va me mettre la délégation à Bango. Non, bah, boss, c'est un ban à foyer. Et puis, donc, moi, je voudrais. Donc, moi, on a pas voté. C'est un comprendre pour les populations à la rue, il y a un piaquet. Arrêtez de Pierre! Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soka zali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yangonde nzambe. Yababilubu o Italie ba Congolais pe ba Africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo. Toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Mais ba patron ba zape belé. Non, mais on tenir compte. C'est là ba patron ba bima na Sega Mobutu. Bayaki. Ba patron ba bima na Sega Kabila le père. Bayaki. Ba patron ba bimi na Seria Kabila le fils bayaki na ba patron ba ya lelo ba na mama Fati ba batiki ba mboka na nyoso ba bazao tala na boxer wa uti oganya isusu pe atinda délégation fanatique ya Kofi Makila Martin mais quel penasco 25 000 personnes ba koka ba koma RNI à ta concert il y a une publicité la question que je me pose concert sans 25 000 personnes ba combien ils ont engouement déjà donc ça veut dire que quand on a na douter moi mouké mais sur le prix il y a pété donc ce qu'on fait ça soit bon lobby donc as premier artiste congolais a récolté 7 millions de dollars africains 7 millions de dollars dans le concert là ça reste à vérifier on dit on a le dans le boîte donc quel est pas faire un et ça analyse OK c'est là jour ni site au sala analyse tolo la point positif ya Kofi bino bo appuyer
tozala clair ke baloba mpe bolamu ya kofi moko boye ke bino boapuye bondimi yango jour nini boyebisanga date ya analyse yango boloba jour oyo Valdi azala pena d'accord bien yo ozala d'accord. Comme ça, ça ne pas viété. On a dit vieux intellectuel, intelligent. On parle avec de preuves. Tout le monde a dit tout le monde qui fait ces vidéos sur la toile. Avec un stade de Marseille, il est très bien habillé. Après voyage en tant qu'ambassadeur. Et on a partagé même à Vinao Kofi, il est grand. C'est parmi les gens qui ont un concert VIP na Congo. On a beau y aller. Si. On fait des concerts VIP, $200 tous les alliés. Ah, on a Congo. On fait $150, guichet fermé, $1000, voire même à table. On a beau y aller. Je le respecte avec le Kwata Kouraman. Mais tant qu'un intellectuel, nous sommes une analyse personnelle. Si on a 25 000 personnes qui ont un concert, on a 7 millions de dollars. On a pris un tout. Un concert. Alors, on a sur les plans chiffres. Donc, c'est les plans battus. Si il y a 25 000 personnes, dans la vidéo, tout le monde qui voit, ils ont la bonté. Fais pas ça, moi, parce que 25 000 personnes, ça m'a quitté. Ça m'a terrain. Mais, quel est le 25 terrain, tu vas remettre la Coupe d'Afrique, éliminatoire, la Coupe d'Afrique. Martyr est un fleuve. So, yo, Martyr n'a pas. Ozwa batu bako mata tika tikati ko mara tika tikati obi ekota batu combien 40 000 olobi suppose katikata marti 40 000 oui tenga na lo baka terrain pamba ya 25 000 ya muke 25 000 kutu na se tromper akoza la paix amsusu ba boss na ba se tromper et on ça peut confiance ali ba 30 000 personnes pour qu'on sa terrain c'est yo mona terrain c'est na na ba vie do wa mutema mabe ya solo non so que za la artiste mso ngalo ba bongo te comme ça na ba vieté comme ça na bêté non comme ça na bêté tout ça ba analyse tout ça ba analyse et ngasa ki mambolo bata mutomsu et comme exagération. Et ça m'a normal et c'est passé bongo. Via jouir recette ya mbongo atika la zonté na ba concert. Mbongo leki belé. 7 millions 500 000. C'est le besoin que par la mien. Nga kenda po na zambongo te. Bon, venons na 7 millions bena. Kasi nga kenda po na zambongo te na kenda na ba concert ngo zalende. C'est tout. Et où est-ce qu'on s'élève là? Confiance au peut sa témoignage te bateau ba kota kinde ba témoigner. Bateau ba teka ki biende ba témoigner. Si on a et ça c'est au côté maman peut se le un peu champagne to ngana teka $300 à chacun. Ngana lobi boy bateau ba teka ki billet o baza sur place. Na ndimela bango bien na ndimela calcul yo ngio ça. Ngapé ça reste à vérifier. Aïdor, Toboïté $300 c'est rien pour Kofi Olomide. Na pour na ba compatriote na biso belé ba lingana ba makamba ya chilling. Mais les quoi nombre ouais bateau tombe sous 15 on dit tout le monde moi. Et puis un concert sans publicité aussi, c'est ce qui sans publicité. C'était quoi pour raison bit Kofi Olomide. On a bien confirmé VIP déjà une soirée de VIP 25 000 personnes et le long de VIP est na lenga VIP. C'est un stade so bat ba panza na bongo goza kana lenga VIP. Mais ils ont na boulot ça va quitter les colotés. 25 000 personnes. C'est ce que je me pose. Bon, on a habité question pour se poser. Kofi PR, babeng ça pas autorité à la publicité, tout surtout à Kofi qui babeng en a ba fond. Kofi ça ba boss et belaza na carnet ya ba numéro ba tumulai. Et ba benga na ba groupe na ba on peut ba salaire ba patron. Et ba salaire organisation na bango. Ce qu'on a qui ndo boya ki ba yaki ba kotaki. Ba futi 300. Kofi ça ba patron belé. Yo moko yebi oza conscient Valdi za conscient. Bozo sala ignorance pour se pelisaka abatu. Et là, merci Aïdor, tu as évolué dans Bisso. Nangambu paye à phénomène Igo de la forêt après avoir Kokuta na Maya, Kokuta na un stade où on a 6 000 personnes. Na Cape Town. Non, na Johannesburg. Johannesburg. Deuxième concert na Cape Town. Deuxième concert na Cape Town, na moni concert à Tour de réussite. Parce que dans le bac, on a déjà dans l'émission autour de Cavaldi, na baki, où est-ce qu'on a grand. J'avais même demandé à mon frère Raisin, nous avons un producteur Nenabi. Moutou, le rôle à Ranson a mérité un respect, même sur les plans d'organisation. Déjà, le concert à Liboso, Congolais méchant, on nous a envoyé des vidéos à concert à Liboso pour essayer de vraiment. Mais deuxième concert à Cape Town, ils sont en rebête amateur. Ils ont réussi total. Et c'est ce genre de salle qui a mérité qui n'a minute, oh, dans le moment où
vu le climat, vu température en Boka. Alors que moi je pense que Wera, il nous a juste prouvé de quoi il est capable. On a vu son arrivée des combattants. On a dévoilé le mois où on a Afrique du Sud, on a Djobour, on a Cape Town. Cape Town, l'équipe Afrique du Sud, on a combattants. L'équipe Djobour. Djobour, on a combattants. Parce que les combattants Cape Town, c'est très dangereux que les combattants Afrique. Il y a quoi? Il y a Johannesburg. Mais il y a Cape Town, il y a un Mbiwe Ranson, il y a PC Flair, il y a Général Mali, c'est tellement nombreux. Et puis tout le monde est plein. Na saliwana na belle bon na Djobour fala wera betati makambo parce que Djobour za base za mère Djobour l'équipe Cape Town na makambo na temps normal so fallait pas wera réussir événement makasi bona Djobour. Moi je demanderais ce contraire non moulai non senga bazong sa vie sous Djobour à corriger sous Djobour ponanga kana sala na 6000 personnes et kuna kuzu na benga lo longa da kutu na saliwana nga linga list pack na baida list pack ya choix malamu te na moment où et puis les coûts ya billet 500 reines mon frère. C'est beaucoup d'argent en Afrique du Sud. 500 reines, c'est un bon belé en Afrique du Sud. 500 reines, qui est en Afrique du Sud, 500 reines, au cours de 1000 c'est dans la vie normale. 500 au cours de Zaro pays, qui est pas m'appelle, qui est mon père Zarabi sous Bakara, half price 350 reines, body par HM. 500 reines. Donc, mon niveau, il y a très convaincu par rapport à Mamé Belé. Oui, il est grand, il mérite un jour à Robert de la salle où on a un moment. Il y a malamu. Moi, Moïsali, promotion bien, il y a 6 mois, guest m'aura bien, on va accompagner artiste. Et moi, je pense que na Cape Town, il a juste relevé le défi. Et puis, le producteur aura un concept de ça qui est organisation, organisez-vous bien, vous habillez pour moi normal, et faciliter mon toupé, à 500, à payer bien, 250, 200 reines, à garder 300 reines. Et déjà, félicitations à Wéranson, ceci montre vraiment qu'il est vraiment le roi de la forêt. Donc je le félicite et puis courage dans la maison mère Mobimba. Mais nous souhaitons que ce soit à Djobour, à corriger Djobour. Parce que à Tigui, il y a bien été dans Johannesburg. Que Wéra est dans la liste pas qui est quitté. Nous avons tous les gens qui ont attaqué le concert et ça a piaka. Ok, ce n'était pas la faute de Wéranson, ce n'était pas sa faute. Il faut dire qu'il y a un organisateur, les prix habillés, puis le moment, les gens qui ont liste pack, ils ont mis ça comme ça. Et moi je demanderais à Zonga, habiter dans la job avec théâtre, ou bien habiter dans Umoja, ils sont mis à la Betaka. Dans Umoja, on a corrigé Umoja. Ils ont appelé ça la salle métique. Ils ont dit plein, avec 300 reines. Et tout. Donc félicitations à Wéranson, le roi de la forêt. Merci. Ken Pira Magizembe. Non, on a concert. Mobala yana aussi des J. Concert on est pena récite. Tes concerts on est ça là on a pena bien na moni pena mobilisation vraiment ba combattant ba mettre raisin ba combattant ba lati pena ba tenir ba mbila. Da ba laxik pena que notre yambinde qu'on a biso artistes congolais les plus populaires et ça là on a vraiment bien. Tu as besoin ba biloko a bongo. Ba biloko a bongo nde to ana ngo besoin. Dans des cas il dort à lobby ce qui fait qu'on reprendre son na Cape na Djobour. Et ça l'a bien pour corriger le Koana. Tout on a Djobour, tout a changé le producteur et ça l'a bien. A changé de place, c'est tout. Car Ken Piana, Ken Piana, c'est totalement bien. Na Moussa, c'est tout ça la Kalilo au dans secteur socio-culturel, ming dans la musique. Actualité vraiment est dominée au Saranate. Ils ont ming les solos il y a Wenge, les solos réunification préparatif, il y a concert, il y a le 30 juin. Mais musique venait là lié bah vie balaxi que basara bah vie ouais musique est là li bah vie place balaxi balaxi bah vie nan yo monte que actualité coup dans ce popol le mot kelenge entre les papes na pesi mbote bah bon séjour na mboka peut-être que extrapoler ou du solongo lobby face à Frank Sema Disuka bon na mona actualité za ndenge wenge ba so na Zakari ndeka ubato porte-parole baso ana Zakari stade ozalate nini bozalate nde na mona ngwana ngana mona kutu événement ngo pena sa présence pe ba vieux clé na habité po ba papa ba innocent na makambo tali ba wenge ba innocent so wenge falaki ba lukaka ba sa la réconciliation na honorable Zakari ba c'est parce que honorable Zakari ba c'est aza master na bango o bafanda na eta mulai basala makambo danger belé dans s'il y a un problème baluka bayokana Zakaria côté na événement ngo ça bien pour papa le bana bango danger baba journaliste mais ba peser te na poids ya olobela ba style net ba style de Martin net ba wenge pour makambo ba wenge ne senga pena bato ba pintia tala ba papa depuis bazuma makambo za la fort te mais Ken Piana vu dans ce popol mukelinga meka koloba le moko nga pena mona ko moi intéressant bi on me belé senga na ko chama kele te funa nous pour concevoir papier na bic mais côté na habité que tu as une tort
pour tout le monde est bon malé non moi bien tout le monde qui me bangé na émission vraiment événementielle tout le monde na katia RTNT na Caribou ozo senga que ma solo na ti stade des ma solo tia makelele te bo betara en coulisses ndé Kofi abeti so ki pena bo beta pona public yaka ya $1 public yaka ya $1 za public ya bato o ba benga moi voyou trop da public linga makelele za ba public ke na ba stade da na mamba silence te ke bo me na silence va dire au moni le 30 juin ya musika te ekoka kala te ekoka les premiers zalipé les premiers na pe le kate to zala na kana ba miko na biso ozala non zala na miko nga le 30 eza bango les premiers nga zawa na sko comme journée nanga pour analyse non répondre ba popol ba ba simbi o ba pesi comme manager et événement ngo nga na répondre les premiers chargé de communication c'est ça nga na répondre les premiers parce que les 30 ceux qui kaka yenda simbi makambo ngo résultat na ye nga na répondre ngo les premiers pour na mona pena résultat malonga o ya osala te na organiza nano ba simbi se événement munene te wana zaneti ba simbi so to shit yebisanga événement nini ya munene o esalema na Congo o ba pesa popol na maboko na yeke popol asimbi pour organisation réussite pe total parce que so tali à 100% ba événement danger le cas na Congo même na Kinshasa même na Poto ça ba événement ba vieza que ba simba na gondi mamwa mukie mso joka kabengel ba vieza jikaembe popol a uti musika na Poto explication na no mobulu parce que musala ngwatika ngo mwakala a maîtriser souterrain qui n'est etambola te bozika organisation munene comme il y a fandaka na Poto comme il y a la taba vexas ndebo pesier kasi to hotel asiko organisation ce qui ko betele professionnel quoi ce qui ko betele maboko to betele les premiers ce qui ko critiquer pe les premiers ce qui ko tsabiso na kacho asomba déjà ba pavillon déjà libela mais ken pia pona yo pas ce qui simbi to betele maboko ce qui simbi te ndako sambo pourquoi ka soke simbi te pour to yebi si go simba ou tsante go simba pete aido bukwala Yangana contre Ken Piana, naza na partagé ma vie na partagé même ma vie na Ken Piana déjà le lobby naza vrai, faut être sincère, dans moment où l'actualité est basée sur Wenge. Pourquoi je dis ça? De près Wenge bimisi balbum belé alors et yo kana souté. Et yo kana vraiment té. Tu fais allusion non, beaucoup des albums sont bimara récemment. Pourquoi? Déjà tout bon yango té sans flatterie, sans nini. Mon frère, photo ya pamba ya Wera Jibiale Makaba nani et kanga internet. Na Instagram à vie. Et kanga le vient comme 2 millions d'abonnés. Grâce à la réconciliation, on peut tout à la claire. Pardon, quel pélag. Aïdo aussi ça, pardon. Pardon. Donc, ok. Donc par là, je voulais dire quoi? Naza d'accord tout à fait la question na yo, Wenge kangi actualité. Et puis pour la réussite de l'événement, moi je te dis oui. Mon frère, logo est en réussite, ou Simba, ou Simbaga, et il banara déjà. Moi, le fait que déplacement, bandega outi pour te bailler à Kinshasa, awa. Moi, le déplacement, wana. Là, c'est la réussite de l'événement. Papa, tout le monde l'équipe nationale va jouer. Non, non, la sur déjà l'état d'esprit. Non, pas sur l'état d'esprit. Mon frère, Tobo Yangote, les gens sont tellement motivés. Ils ont le droit d'avancer, comme ils sont sérieux. On a mon abatou, là, après l'émission, on a un Caribou. Père, moi, mon couleur, là. À bien moi, je pensais pas que ces petits un jour allaient passer dans une même plateau. Pardon. Ah bien, je croyais pas à ça. Pour dire que les événements, il y a une histoire à Wenge, mon frère. Tous on a une histoire. Aujourd'hui, ceux qui va faire des sisters, va falloir, va hériter parce que Wenge existe. Bien sûr. Oui. Fallait l'a dit. Va passer un goût. Va passer un goût. Il y a musique. Va passer un goût. Oh, mais là, pas vérité. Moutabi qui va passer un goût. Va passer un modèle. Va passer un exemplaire. Va passer un poster. Continue là. Alors on a mis sur Biba pesa goût, il y a musique. OK. Mais là le voilà c'est ça là. Fait ça mais pas faire pourquoi? Parce que bon ça va continuité à Wenge. Wenge c'est 4x4. Tout le monde a Wera Jibiale Makaba Adolphe Le Munguez va créer idéologie.
Et puis les lots bango oui rabima abimisa faire abimisa héritier abimisa fabricat abimisa ba continuité ba ya ba sacrifier na Congo ba ça bana ya wenge alors so ba vient ba sangana pour na événement il faut te soutenir yango na temps normal il faut te soutenir yango parce que ils a honneur à Congo tout le monde na Kassav ba sangisa ba vient na biso nyoso wana Ozoman pourquoi pas si ya Congo pour na je pense que cet événement wana est en réussite pour na ça s'annonce bien. Et pour contredire aussi qu'il y a des absence de Zachary et Simbate. Non. Il n'y a pas beaucoup d'événements où Salama via Zachary Zala pété sur Salama. Tant que via Zala un événement moi je trouve pas ça grave. Zachary il a fait Zachary ça de tout. Zachary me dit ça qui nous a l'information. Zachary. Na kala super autant TV intervenir père na bino opérateur information faut longwana mais le comégé linga la facile faut l'information mboka. C'est grâce à Zachary Baba ce linga la facile. Siko Tobo yangote presse na moni pardon pas no katialobi wengende pesa bato anyo sogo non tena si micro micro soki na lobi bongo pourquoi parce que aujourd'hui beaucoup des artistes les témoins ba oui va faire na longoli bango parce que bango ça soki baza ba faire parce que wenge exista héritier parce que wenge exista oh yambagi na jidol parce que wenge exista oh tout azali descendance à wenge azali parce que wenge zala on a robo yangote isoko longola ngote na kangi na ki sirfali fallait la bien dit dans ces émissions ba pesa nga goût ya osala musique ba idole nanga ki ton idole muta motivé on est lourd mo bout c'est qui a ébi qui parmi ba pesa be goût ya osala musique parce que wenge zala par rapport à ça merci Idor donc pour na zakay ba souene ke na lobi ke Popol Mokelenge Popol Popol asa un homme très intelligent assurer pas mon pas important ve auta atika Congo mokala Congo ça la réalité na ngomususu au moins sur les plans organisation et ça na Nestlé Congo ça pendant 6 ans ça a chargé ya communication pendant ça Nestlé Congo compagnie quoi ça la banido ba Serilac ba Nesquik na ça a chargé comme quand ça a directeur na Congo qui ça avant la voyage donc il a kala Nestlé bonido ya ngabwa continue on va ton réalité sur le terrain tout ça la briefing na bureau to boki terrain ba bino o bokuta nango kuna oui, mais il changer peut-être stratégie. Étude du millier et des alarakak. Alors, par là, je vais peut-être donner raison un peu à Ken Piana, c'est Popol. V a raison. À Bibik, c'est bien, faux mentalité, c'est bien sûr. Mais, Bajar événement, il y a une façon de communiquer les pays bateaux. Mais je ne pense pas que V a un bureau. Il y a comme ça un message par rapport à mon point de vue. Et ça a une façon de se communiquer aussi. Il y a un événement. Il y a un événement viral et un événement public. Il y a un public moroboy. Déjà, tout le monde a banga makambu concert à n'ako yana troté. Abanga ibanga iba sala boy. Mais ce public il y a un public moroboy OK. Hein? Tout juste to public à stade. Tout la façon na bango ya se communiquer ya communiquer bango. Mais pour dire que les vieux boyzara sengara zakara non, je pense pas. C'était pas forcément obligatoire qu'il la présence de Zachary de cet événement. Merci. Osomban. Le Laurent Zagité ce n'est pas grave. Au pouvoir Zalawana va travailler avec la stratégie belé et événement des en réussite. Et je demanderai aussi na ba musicien moussous Baya comme invité, on a payé comme stratégie. Tu vas appeler un concert Wenge pe ba moi pe fali pour prendre ta podium. Pourquoi pas? Kofi Olomide na podium, pourquoi pas? Faire rigolo na podium, pourquoi pas? Papa. Donc c'est ça. Yo l'autre, pesa micro kuna. On compléter ka Idor pour la question pour na ba pandi sango. Non, et là on a complété Idor place naza même langage na Idor teza place à loba. Wengende sangani ba père belé ba leli ba beloko tozala lukango depuis kala ko sangana eza mabete mais bon la biso eloko nne sangisi bino est-ce que sangani na amour vrai que bayaya to bo mamoto conflit za mabe to tika biloko yo bozu décision que boyokana tout le monde to bi que ko sangana wengeza ko sangana ya intérêt place ba to ala d'intérêt bolingo za la raté premièrement nanu yemoko Popol Mokelenge o ba chepo na organisation eloko tikisi poto po ya awa intérêt là ba journaliste nyonso oyo ba le ka ba TV bazoya ba chapo mo makelele po na wenge ezate ke ba lingi wenge eza amour ya mbongo mutu soko lingi wenge peno pesa conseil ke ba vie façon makambo etambola mabe netinga lingi wenge nazo encourager événement na te pourquoi parce que c'est ma publicité. Nga mutu na lingi wenge na amona ndenge makambo ekende
ngana mon échec déjà ezalana total. Mais il y avait une liste. Bazelana nous valdi, olobina silisat. C'est ça. Ngana mon danger zanini. Wenge ezo orchestre ya munene. Ezo organiser événement moko na stade. Événement ne sangsi ba wenge nyos. Événement ne zo mérité ba panneau nyos ya Kinshasa. Bati affiche ya bato wenge. Ba fiche ya événement na ya stade. Événement ne esenga ba chaîne nyos tout. Tout le monde a publicité moko boya wenge sali po na stade. Ba événement oyo basala ya chaque mutu na kwena ya wenge. Tout le monde a pena bazana na volontaire. Au monde a que jiba bete ya wenge koto au monde a marketing et kuba ba publicité basala ba panneau ba banderole partout. Au monde a pena tina ba faire fond place au banderole ko zate ba tie banderole po chaque mutana souci que stade nanga etonda. Mais quel basangani ensemble, zela basangani ensemble. C'est comme si basala maman que on s'en fout. Etonda te, biso to besoin ya olia likonda. Parce que ce bazali na souci. Balga ba memela ngoka na ndenge ba memela ba stade na bango moko. Mais organisation talipé ba musicien té. Équipe organisatrice ezali je pense. Organisation talibé musicien té. Mais côté là déjà ba wera ba mibesa ba stade bango moko te. Ba jibe ba mibesa ba stade bango moko te ba zo pe ba producteur. Moto azale devant makambwango. Ba ko peseka ba même stratégie. Amemela ngoka ndenge ba memela ba stade na bango moko. Mais to mone loko fait ezo laksa biso jusque là que stade wana ko betama le 30 juin exact parce que ti lelo na ba pesi prité. Tozo ba te soki za la stade ya ofele soki za payant to habiter. Siko bino boaka atrocité ne ba sangani wana vraiment ezala danger. Non, tout le ezala danger mais avec ba preuve ya makambo ezo laksa que ezala danger. Quel piana ça il dort micro. Na malweka peut-être ko moko boye msu na ba place moko boye. Batamaleko abalimbisanga ekoza na kwa moko boye même na mo fleri place to sala émission awa. Na minute courir zate to ana mo fleri mais courir zate. Et moi na kwanza boye po banyama ba swanga fort bambitiri o comprendre. Même na mo fleri ya mutu msa ebaki makambo ana te mais ko le kananzela amoni panneau ou bien banderole. Eza communication mobimba. Siko biloko wana ezate. Donc il m'a trop. Aïdor, c'est la information dans Nango. Il y avait une liste de Pantisango. Ming tu bête sur la base YouTube. Où ils allaient qui kuna. Normalement, il fallait vous rappeler moi pas colos un événement ni on pour promouvoir kaka événement. Mais subitement une information tout ça Nango. Ba chebino mupandi. Na mijo soko lobela makambo ande ba benga bino ba réunion au lobela ngo le roi quoi rouge, le roi scout. Donc au ça on bénévole non. Déjà, qu'est-ce que c'est que oui. Ok, on répond à la question. Bah, faut ça vos églises, les journalistes, il faut pas promouvoir les événements. Ouais, c'est cuisine interne. On a sauté cuisine interne, papa. Mais est-ce qu'on a répondu à la question? Il y a une petite question. Au moins, nous avons pas de sang. Tant que nous avons validé, tous avons pour nous appuyer ou winguer. D'abord, c'est volonté d'abord. Dega balongo libino. Yo kana tina bana yo kana lobana na lobana to balongo ngene tika na tika na balongo ngene sana sana idée na ngai. Donc na si mona ki ba image ya arrivé à producteur. On était là. Tu étais les seuls journalistes à voir lobana producteur. Na producteur ouais parce que na lobana anglais parce que c'est na balongo lio. Beaucoup reconnaissance. Ah, Vera Popol. Petit nom Englishman, Vera Vadidi. Il y a Popol, il y a beaucoup d'anglais. Ah, il y a beaucoup de Vassar Angèle. Eh, il y a beaucoup d'anglais. Donc, professeur, pape. Bon, on a validé. Donc, il y a beaucoup d'importance. Vous voyez, mon côté, mon cigar faire déjà. Le voilà. Validé. Validé. Tout ça, on a pour promouvoir, pour soutenir Wenge. Alors pour la liste, il y avait des voix.
Et devoir te. Et tant que Congolais, mon frère. Eh, Nabia. Autant le Bela Missé Bela ou tu trouves bien on devoir. Ok, et ça on a contre ma boîte, mais on est devoir. Kota na mbongo te. Kota na mbongo te. Kota na mbongo te. Te nga chema mbongo. Kota na réussite c'est évidemment. On devoir. Il y a longo devoir. Il y a devoir te mais il faut tout ça la ngokasi. Il faut peut-être. Ah depuis il faut tout na une nuance il y a obligation. Mais to liambo parce que to zaki wana otokisa musa to zimbongo. Bino ba liambo ti. Ba ponaki ba chaîne oyo e ya promouvoir. Biso ba carte biso. À l'occasion de rien. Ba carte biso. Siko bino ba sala pona intérêt na bino ba mbongo bolia. Biso to ya sala ngo ya bénévolat neti Martingi. Neti Martingi po ya sala po zo luka ba vie. Na biso to sala ngo pona bongo te. To ko zape to lo bia pe makamba wengete. To zo pe ba vika na ba actualité za ebele. Tant on lui pardonne, il a rectifié au mouquet. Tout n'a gagné. Il faut mingité. On a c'est la natif de Balbana. La taille Carthago de Lenda. Carthage doit être détruit. Comment il faut te? Il faut te. Valdi. Au salon. Valdi. Au salon chronique musicale. Tant que on a sommaire na bateau le bilawana ba futa ba répéter mais tu le fais pourquoi parce que on veut promouvoir culture na biso alors ils appellent événement tant que chroniqueur musical et ça manque pas matière on n'a pas besoin de te payer seulement l'argent pour na le bilawana il y avait une liste vrai ou faux on répond de vision oh mais il y avait une liste non c'est OK il y avait une liste et c'est quand on a besoin de savoir comment clarification OK il y avait une liste c'est vrai ouais il liste nani ah nani bato ba sélectionnaki. Oh, mais ah Valdi. OK, Frank Stemai. Oui. Versace Willis. Oui. Mike Lokamba. Aïdor Bokwala. Martin Engi. Nansous. Yon to seko na liste. Toi moi baté belé binopé na mona épé Valdi. Tu vas fantir quoi? Amoni siko boyango siko. Tu sais pourquoi? On a appelé presque au lieu de poni. Ba solliciter ba tout au ça sur YouTube. Non, attends, de dire quoi? C'était pas la liste. Il y a laissez ça quoi par rapport à quoi? Il y a une reconnaissance, ils reconnaître au moins que la presse existe. Ils ont évidemment OK, chacun de vous est un événement, ils doivent contribuer à la promotion. C'est simple, c'était rien à voir c'était ça le but. Mais salaire bon non? C'est avec but lucratif. Aïda, bon on a point ata fait Mamadou so amonio na musika. Amadou Jabia au moins Afrika. Ata ke yo so 250 no chana Kiti Bank. Obige viana na bengi sanga watu na kena zapi ba beta débat dia. Mais ce côté et pani, on me façon lobela, façon lobela et maloraki. Il y avait une liste, le liste mo bonire na vision mo non. But c'est d'ailleurs promouvoir événements. Tant que ça liste c'est pas 10 personnes. Bache par exemple Alain Deleke Kombo Yelinga kana mutu. Yo bana Alain Deleke à promouvoir culture. Valdi Tambo. Est-ce que tu sais que moi j'étais pas dans comme analyste était. Que c'est dans une question anglais ne ko tsaka yo. Tant papier mouraye. Donc vous savez dans la par là je vais dire que tout ça on a pour notre promouvoir événement et si ballon le ponani ballon le mututé oh papa aido bino bozanje ba mibalite batu nyonso yo bangana ko mibalite batu nyonga cc mais ana micro comme ballon le nyonga teli bango parce que ba nyonga bala ba intérêt de mon personnel ngaso na ça ces intérêts na sali copie na sali na mi un producteur na su tu que ba do so bala mais musu bataka na groupe basagi Martin Gatida Voice oh ngama bambongo était ligate kala lugana en fait non Valdi omoni netwa boy yana bit yana moko c'est que tout le récite c'est mon wingé mais normalement projet yoka comme si on mona mabe aido yoka ngai na boy Valdi Tambo to ke malembe ngana na maïli ko leka ba ve popolté na zape tam sur niveau na bango té na se sous-estimer pété et na bon sara communication on a lo loko bo mona mutu ba tala biso projet oyo eza na budget nga Valdi mona laver na chez squad na nzoto na beta masona on fait là na promouvoir mais na liboma
ate ko babongo te na liboma te kata ko to chaîne internet badinga ba ndega yoka ese na bati ko na muta singa sona ko julu na ko julu mo bakata ngote ya usitika mo yona selo mo est-ce que bige samba sujet ngana kente ovana so to bando seka ka vali tango yaka a couper sa sommaire ba information ba tout ça tu le fais on te paye de l'argent yoka faut pas t'intéresser yoka pardon aïda on a vandaki est-ce pas trop quoi na mato ina banto na misu na mona valia vandia en sala à communiquer pour le compte de Celo Scram pour vite so yoka noté mu d'intéressé au likambu on comprend na ko ba vie pendant ça peut moi tourner na tant tu fais personne ba la gravité de temps à yemba moment soli na ngai c'est bon na noter na communiquer mais na lisolo mo bache projet o wapitala botika dépend des mesures moi bato so basdeka na télévision lelo bano dimatité vous comprenez eso yebika lelo so ranso na kiti na comment na vina so papa chéri so basali carnaval na gisha pour na compte ya récite concert wana so basali ngo lundi papi mo ma chongo ti dimanche yo na internet chongo lelo oui ba valeur na binogo oui ba valeur na binogo ba tala ngo partout ah ya tu ne peux pas évoluer là. Bakata tem de te continuer mais. Na bien bon maman na fini mutu. Na fini mutu. Boy ba valer na bino mu ko to sala ya ona chere mo mbaya na ninga coulisse. Na moni no ko ninga raisonner. Ya et c'est que ba bazui là yo zino lo to réseau kapena na stade. Tu mo ngo bung. Tu évoluer go ya. Mais pour la bulunga culture to zalaka wana. Culture on va mettre musique on mboka mo boke tu as raison le culture mon chiga do kufa et rien donc tant il y a ko beta masola c'est sur le bâtiment là on explique bien mu d'intéressé yo on rose un intéressé mais actualité zo pousser ils sont obligés yo lobela yango tout le monde yango valide tambo mais to lobela yango aujourd'hui quand on parle des stades il faut faire ils nous ont payé quoi tout selon parce qu'ils a les événements dans le bien c'est ça, il y a tâche na biso devant na biso, il y a cop na biso, chronique tout ça chronique musicale. On est censé être bien informé na biso wana. Yoka, na journalisme to na ba catégorie ya makambo to yo lobelaka. To na ba analyse to ça la to na ba entretien, to na ba interview, to ça na ba actualité, to na ba nouveauté, on comprend. Actualité sur les alliés. Mais sur internet, c'est les rendez-vous du donner des recevoir. Ah, c'est l'intérêt. L'actualité. Yoka note, moningaya. Ce qui a dit fallait pour pas te faire rigoler, ça est le moment où on a compris l'os dans l'obélango et que ça marche là dans l'obélango. Ouais. On comprend. Et c'est l'intérêt. Donc c'est ce qui intéresse Zali, comprendre qu'il faut intérêt Zali. Il parce que intérêt Zali. Ah? Mais oui, intérêt Zali. Oh, intérêt non. Qu'est-ce mais t'as la mat. Ah. T'as la mandé. Pourquoi ça titre mon bébé bébé. On doit booster. Ah oui. Donc c'est le tu vas te remettre sur la souka. Bacha bino la liste kuna. Na benga tutuka Ludi. A répondanga pas même bonjour. Abando finga ngambala moko. Mais Kaludi pire vient abandé ko finga na téléphone. Na regrette fort. C'est version diabo. Ouais, azo diabo parce que ngana to za bien. Via ndo finga ngambala moko. Siko ebisinga siko maramba wenge pena po nanga na ozela pena soki stade ane tondi na osala analyse le premier té soki tondi ndete wana nga siko na miko to ko ba camarade et ton nango ken piana en tout cas merci de combinaison na suka une dernière communication ouais merci beaucoup to se plaît fort na Valdi Tambwe bo comprendre film ouais mazana filmbo na filmbo masa bokata image meroté botika ba image nyonso ah bakata raté ah go c'est da bakata raté yon na OK vraiment ken piana ils des voix na sengio le utangi ndekuna au congolais wengeza uzamona kitambo wengeza patrimoine mais tout n'anganisco et ba via wengete masangana kiyoka faut comprendre bien et ba via wengete mbavandi wera na chez babito tout ça la réunification tout ça makam il y a un producteur derrière makam projet wana asali budget makambutu allez yo ya no ka usala nga tsanga mais il peut pas intéresser tout le monde explique ce que l'on moko pardon tiens mais comment muké intéresser tout le monde ouais bien lo ngana s'intéresser na makambo te réconciliation déjà wenyango tokendaka déjà to apuya bango babeta concert na inter wera na JB babuka pe inter te wera na JB babeta wana te puis de yozo makabu non na biboy réconciliation yozo luka lelo to apuye to hôtel basala ngo déjà wana na salon Congo ebuka na répéter ça on peut ebuka na répéter dans nazala déjà
de o eza mi balé ezo senga bino bato bokenda ya liboso te bokenda mi balé biso ko to regretta to makambo il fallait poser la bobeta na sala monene siko bango ba profiter ba beta ngo déjà aido ngai siko le roi avait popol ayewana ayewana ya pamba te azana budget ba pakuli bandoko bele bazana ba sa o ba na presse ba pakula bango ngana ko sa ndeyo nga sala te so que bien que vous êtes sur nos appels de saluer le problème ata ba vie mo ko kuna buga ntam su karapea pour ton information c'est pas aussi grave ils a point de vue na bino to bax la bango lo côté to lunga ba mbelo côté et a point de vue na bino ils en regardent mais tout ça on a pour promouvoir la culture na biso parce que les autres on a posé la culture na biso à l'école so ba événement bozo comme la réussite ça va donner aussi l'envie de poster au sala ba festival nous sommes biso de bénéficier en tant que congolais donc c'est ça merci beaucoup le président avec Valdi Tambo chargé de communication festival Morobo EP so ba pakulinga bato bebele na Congo to sa mamluka lokum oki voice na so Martin te ngata ba pesa ngadi dola ça te suffit na ça so interview donc salutation na bato tout la libiso vraiment vous s'abonner à moi yo monisco bato be na mboka na biso eza basalaka mamuto mususu mona azu en plaire mais comme on a tamo jo en plaire toi ça na tamsu na musique na football avant d'aller à vivre en boy on comprend digo look en plaire le logo ya comme pépé mon pépé. Merci beaucoup Valdi Tambo. Donc je vous aime beaucoup. Madame Lydio Foula, salutations à vous madame. Biso tout au bout le 30 juin dans stade des Martyrs et puis la pour na compte Wenge puis les na dépôt on a été fanatique mais à toi tu as micro bolo. Tu es un fan, on va être peu bueno. Ouais, tous avant le 30 juin Batu alinga wenge tukutana wana wenge boya tukutana wana katutala suba sandu wenge fakat to revivre encore l'ambiance ya ba vena biso wenge amulolo yitima amulolo bakuma c'est balungulu na yoka ngotro te nazagite merci c'est Pauline Lumumba venanga Luizo Mbata vers Luizo Mbata en tout cas Prince Yaweli vraiment. Merci Valdi Tambo. Journaliste moi on a dit veste bani ana chaîne ils dans en plaire té. Voilà. Ba pakulo te me yo micro na toile ozali aido. Te zwasiko te aido zwasiko yo événement ma peneza na Kinshasa. Toke ne pena clair. Ante ngana popol mukelenge nani akopesa événement plaire. Ngana sika vite konjo na te. Bango wenge na ataka wenge te wenge eza na problème na ngona Zakari balati sina babiso. Yo take wenge babengo ni. Na popol mukelenge na yeke ngana yebie wakala yo to yebie ko leka ngai mutumo azana ba conflit kulutu moko bien alors que na terrain na te kena take wenge babengi ngazo atake wenge te wenge za problème na Zakli mais balati si biso problème ango nga mona babengi gagnant okeni ana pi petit Zakli tandis que to fingi wenge te to lobela wenge to yamba bato a wenge il n'est pas pour la réussite c'est ça le problème papa Vincent tuna bango question bongo ken boche tende nini baboya ngo leader ngo baboya leader waza na Instagram ba abonner belé merci beaucoup tout le monde s'abonner massivement dans le site Papson Makungi omoni ken biana aye yo ndo ya Fali yango. Tumba toyela ki yango donc malambo eke media. Ah bon? Jideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais, This is London. This is London City.